libota na Nzambe bana na Nzambe libota oyo bokuta milanga mususu to lingaka mingi na ebi ke Nzambe malamu bolingo na Nzambe epesi biso pole ya lelo ya wana monitor ye awa pona kotatola oyo nini Nzambe aza kosala pe kotalisa bolamu na Nzambe na bomo na biso. Alors zaki ete tolalaki toyeba ke kokola mbala tongo na lelo lokola Nzambe apesi biso pole ya lelo tokoki kokanga monoko te toye awa na nzela Kongo mo Kristo chaîne oyo tolingaka mingo eza kopambola libota na Nzambe pe eza kopambola maloba na Nzambe kele mosika bandeko na mosika bayeba kotala biso. Alors tolobi merci pe tokobondela kotika tango oyo na boko na Nzambe. Nzambe merci yawe na bikama mokonzi na tomboli opoza malamu mingi lokumu nkembo ezonge epai na yo nkolo tika tango oyo Nzambe loboko na yo esembolama lola ezala polele Nzambe na direction espace oyo yawe tika ete ndeko nyonso aza connecté Seigneur apambolama azwa oyo eza ya motuya mpona bomoi na ye tika ete ainsi de l'éternel nga motei Nzambe azala connecté na source divine kouti epai na yo afeke napesa bomoi na bayeba kolanda mokonzi kumbama na yo Nzambe pe pambolama oyo yo ezwa esika protection divine na yo Nzambe oyo nyonso molindi ekele mosika Jésus. Amen. Amen. Merci libota na Nzambe tango nyonso nayebisaka bandeko na ngai epai bokutami bosalela ngai oyo ezali évangélisation obimi te biso oyo touti mosika touti dibe toza à la ville ya Skeris na ndako ya papa na biso Alpha pa studio ekutami ya Kongo mo Kristo toye mpona monene na Nzambe me yo kobima te tindela ndeko moko message yebisa eke évangéliste maku tango ifuele azali wana mpona ntina na maloba na Nzambe. Alleluya. Amen. Nzambe aza malamu mingi, Nzambe alingi biso mingi yango wana esengi ete biso tolakisa oyo ezali bolamu na Nzambe na bomoi na biso. Alleluya. Presque 2 semaines passées nauti kosala 2 volumes tolaparlaki modele tobisala nini mondimi oyo abongoli motema koki kosala nayebaki kotalisa tobeka na volume 1 to na volume première bandeko oyebi français malamu tobaki na volume première eke mondimi akosuka kaka kobongola motema te me eza na misala oyo esengi asala po ete akoka kozwa oyo eza lifuti kouta epai na Nzambe. Totalisaki koloba eke tobengami ntango tobengami batei biso maloba na Nzambe topesi motema epai na Nzambe. Alors c'est alors que Nzambe akolingaki otelemaka na niveau wana soki otelemi na niveau wana ekozala mabe makasi mpe mabe mingi me Nzambe abengi biso lisusu mpo toservir ye nalakisaki ete koservir Nzambe eza kaka mpona bapaster te eza kaka mpona baévangéliste te eza mpona 5 ministère te me moto nyonso oyo andimi Yesu mokonzi mpe mobikisi aza na fardo ya koservir Nzambe. Moto soki ayambi Yesu akotikala kaka koluka Nzambe te omona moto ayambi Yesu 10 ans alukaka Nzambe te oyambi Yesu opesi motema na yo alors yo okutani na Nzambe sikoyo fo oservir Nzambe. Tolakisaki eke Nzambe ayebisaki bana Israel alobi ete Moïse kende yebisa bango so batuni oyo ete Nzambe alobi babima mpo bakende koservir donc tobengami mpo na service na ntina na mosala na Nzambe. Alleluya. Alors natalisaki lisusu koloba eke Nzambe na biso alingi biso mingi ke biso oyo topesi motema epai na Nzambe tobengami mpo tosala évangélisation ya Nzambe kozala souci des âmes bazambe aza perdi même na mboka na biso mpe tokutami na Irlande partout epai okutami ozala na biso so otali na ville otali banombre bato baza na église otali bato oyo baza libanda oya kocomprendre koloba eke non en tout cas bato oyo baza libanda bazali vraiment mingi. Alors chrétien oyo abongoli motema mpo azala sauve ye moko te eza vraiment important makasi eke ye azala mutu oyo akozala plus encore na souci ya baame mpe tokontinue kotalisa eke soki okoti na page na biso ya Kongo mo Kristo okuta makambo oyo nyonso baza koloba mpo eza un peu difficile kozongela yango. Totalisaki mpe lisusu koloba eke meme elateli ya moto abongoli motema alors eza kotalisa vraiment eke aza na Nzambe. Alors nyonso wana ezali important na biso bana na Nzambe koyeba nini oyo tokoki kosala na nzela na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Alors lelo oyo tolingi to avancer koyekola mwa muke na oyo ezali ba sorti ya
alliance na lingala totie thème na biso aliete balolenge ya kondimama donc alliance na lingala eza juste kondimama donc kondimama moni eza lingala oyo ta mosusu bana babotami sika to lingala oyo ya bato oyo bayebi lingala malamu te eza mpasi mpo comprendre mot oyo mais tokoparle sur les alliances. Alléluia. Amen. Alors tokomeka kodemontre oyo nini eza alliance. Alliance ezali accord, ezali kondimama, ezali boyokani ndenge babengango na anglais babi agreement. Donc bato mibale bandimami na maloba na bango, bato mibale bayokani à un commun d'accord, bato mibale basali baccord ou soki nga nazali ou soki naza te nini osala malobi. Alléluia. Alors yango wana tozobenga baalliance. Alors nzambe oyo tosalelaka oyo asali likolo mpe na se, nzambe oyo tozobela na ntongo na lelo to na poko na lelo aza nzambe oyo azali nzambe le maître créateur ya nyonso toza komona mpe na oyo tozangi komona. Nzambe oyo azali nzambe mpe ya baalliance. Alléluia. tomoni nzambe asali alliance na Noé, tomoni nzambe asali alliance na Abraham. Donc ezalaki maloba oyo nzambe abimisaki epuis ayebisi moto alobi ete nga na kosala boye banda lelo, moto wana babi nzambe nga mpe na ndimi. Alors nzambe ayebisi Abraham abi Abraham nga nazoyebisa yo lelo ngai na kozala toujours nzambe na yo, nzambe na badescendant na yo pendant ke bana na yo bakotambola na kondima na nzela na obéissance maloba na ngai. Alléluia. Donc tomoni ezali alliance. Nzambe asala alliance na lelo bete Noé nazosala alliance na koyebisa yoke nakobomana lisusu jamais mokili eza na mai. Alléluia. Donc tobengi yango alliance. Donc eza juste maloba bato mibale bandimani basangisi yango mpe esala impact na yango. Alléluia. Yango wana ezali alliance. Déjà yango wana ezali alliance. nakosala na mpona so afa connecte biso na portable kuna yango nabengi ezali alliance. Alors na alliance ya nzambe mpo tokende mpe tocomprendre lolenge nini ya baalliance mpe ndenge nini tokotambola na baalliance. Alors tokemba mouvement na mokala na Esaïe chapitre 30 verset yango premier. Alléluia. Esaïe chapitre 30 verset premier. Mama na biso joli akotangela biso na portugais e ngai na kokotie yango koloba yango na lingala. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías 30, no primeiro versículo. Amém. A Bíblia diz-nos: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos mais e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito. Para acrescentar o pecado a pecado. Amém. Aleluia. Amém. tomoni malamu oyo alili bilamba aza koregrete eza balobi ete eza mpasi mpona bana oyo batomboki bazwi mokano ya kokende na mboka na Ejipito sake bakonsulte ngai nzambe. Donc biso bana ba nzambe makanisi mpe mokano mpe baide nyonso kozala na yango eza important makasi ya kokonsulte nzambe. Alleluya. Eloko nyonso moto akolinga sala eloko nyonso moto akolinga sala ta mbula ekoya eza important mutu aluka nzambe atuna nzambe eske nakoki kosala yango ou pas. Alobi malheur bana baza kondima kozwa bakondimama na bato se bakonsulte ngai nzambe. Oyebi ete alliance eza na possibilité aloma moto liboso oyo akozongisa moto nsima. Alliance eza na possibilité ya kopambola moto mpe eza na possibilité ya kobebisa moto. Alleluya. Alors alliance ya nzambe ndeko na ngai dina alliance nzambe apambola yo sala na consultation moko bengelaka ndeko moko na batelevizio setango ifwene aza wana mpona ntina na koloba na nzala kondimama oyo ebengai baalliance lelo. Alors biblia elobi na ngai ete nzambe alobi ete eza mawa na
Égypte c'est que va consulter ngai Nzambe baza kobakisa lisumu sur lisumu wamete Nzambe aza Nzambe oyo arespectaka alliance. Alléluia. Amen. Toza alliance oyo eza positive. Alliance positive eza alliance nini? Eza alliance oyo moto asali na moto to moto asali na Nzambe na bana moto asali na moto. Mais si alliance oyo asala na moto bato ya mibale bazosala yango na bonzambe. Alléluia. Alors alliance oyo eza alliance moko positive. Pourquoi? Moto azopana contrôle yango aza molimo na Nzambe. Alléluia. Aza molimo na Nzambe aza kopana contrôle ya alliance wana. Nzambe azali médiateur ya alliance wana. Alléluia. Bandimani balobi etete faut tosala dans 10 ans. Libota na ngai na libota na yo nga na sepeli ekoma libota moko aliona sima na bana sere yango wana basi na bana mso sere yango. Donc alieza juste maluba. Alléluia. Basere yango alors malobana Nzambe akorespecte yango. Alors batumi malata bayebi Nzambe basali patu wana basali kondimama wana alors baconclure alliance bango mibale eke soki nga naza te un jour atala bana na ngai yebila biso nga naza te tala famille na ngai mais bato mibale basali bayebi Nzambe alors bayebi Nzambe maître ya alliance wana ezali Nzambe wana tobengi yango alliance positive. Alléluia. Alliance positive ememaka toujours bato bakende liboso ememaka toujours bato na destine ya malamu. Alliance positive ememaka bana na yo ata un jour oza te moto wana ama bana na yo na destine ya malamu ama famille na destine ya malamu. Sikoyo alliance négative eza alliance nini? Eza alliance oyo moto akosala na moto me bato mibale bayebi Nzambe te. Alléluia. Ça peut arriver que moko yebi Nzambe mais mosusu ayebi Nzambe te. Ça peut arriver que mibale nyonso osala bayebi Nzambe te. Alors baliance oyo ezosalama libanda ya Nzambe bato oyo baza chrétien te bayebi ya bango Nzambe te. Alors basala alliance parce que alliance wana moto azalaka contrôle nango moto azalaka maître nango moto azalaka gérer nango moto azalaka autorité likolo ya alliance wana ezali toujours les démons. Alléluia. Badémon bazalaka favori ya koprendre conclusion ya alliance wana oyo eza libanda ya Nzambe. Alléluia mama. Amen. Badémon naexplike malamu badémon bazalaka maître ya alliance wana bato mibale bandimami bayokani ekome d'accord mais bayebi Nzambe te bango bazala bopalemi na misala ya mabe bazala baya normal bayebi Nzambe te mais bango bayebi Nzambe te moto akoprendre pouvoir ya alliance wana ezali Nzambe ezali démon. Alléluia. Sikoyo nini esalamaka oyamona bato mosusu amoni naza étoile moko aza na liboso to mwana moko abotami mwana aza étoile moko ya monene ala destine moko ya monene ala monde ya ténèbre ekomi préoccupé eke toluka moyen nyonso à tout prix tosala alliance na mwana wana po tofrene mwana wana destine na ye. Alléluia. Alliance négative bénéfice nango ezalaka nini na molili ezalaka juste po efrene destine ya moto makambo oza baproclame na vie ya moto esalama peut-être na 5 ans ntango ekokisa 5 ans bafrene yango ntango ekokisa 10 ans esalama te ntango ekokisa 15 ans esalama te ntango ekokisa 25 ans esalama te wana na susi ya liboso ya diable akodebloke la possibilité na ye nyonso afin que balliance oyo ezali négative azwa contrôle na yango. Alléluia. Alors sikoyo na balliance oyo eza négative eza balliance oyo komona bato basala ta mosusu basala ta mosusu na bato moki ya koyeba ozalaka mama moto na akompre na ye moko donc juste pour enseignement quelconque azobana tuka papa ndenge asangana nga pena pari yo atuka yango kobota te na se na moi oyo mais sikoyo mobali omosana bala bongo babala te bango mibale masala na pacte moko ya maloba eza na pacte moko négative eza na pacte moko oyo nalata mosu eza koaffecte mutu na vie na ye kwakele liboso
affecté vie na ye moto mosusu akolobaka ngai alobaka mpona loba me yo olobaka mpo loba me yakalaka baloba wana baliasi eza na bandenge ebele baliasi mosusu ezali ya makila copain copine wana mosusu abia te bolingo na biso vraimen antuka ezali love kilao emati ya sansere tombona matiti nzete ya mbila basende kuta ezomona te alonga amoni ayoka so makila alaka amela asanga moto mobali mosusu na mokilo mobali mosusu akozala te ye mobali mpe akati mabala mpe amela mwasi mosusu akozala te balobani baloba wana malaki moyoka ya 2 mois séparation esalami maloba ya etikali alors eza baliasi moko négative yango omoni eza bien malamu kosala baliasi positive nana bato oyo bayebi nzambe na bana oyo bayebi nzambe alleluya donc baliasi négative toza na posa na yango te pourquoi eyaka toujours po edétruire badestinée ya bato baliasi négative edétruire bafamille ebele na alias négative oza na possibilité ya kobima te yo moko alleluya nzambe aza malamu mingi bomakala bakila yakenga bana kote mosusu bolobana maloba me bobalana te ce sont les alliances négatives mais ntango ozabasala yango te mosu asalanga mpona sentiment nzambe respecte alliance. Pourquoi nzambe respecte alliance? Parce que nzambe atie moto na libre volonté ya kopona. Alléluia. Moto kosala alliance na na démon. Moto kosala alliance na bascience occulte. Eza alliance moko négative. Yango zomona bato basala alliance moko 15 ans. Azokona toujours alliance wana. Nzambe azopesa toujours temps. Faut ya se renoncer à l'alliance négative. Alongo na alliance négative. Mais lokola yo osala alliance négative na bato ya molili so bato ya molili balobeka bapesa 15 mwana yayo na 15 wana soki opesi moto ya mpa nzambe te bakolia pourkui nzambe atiki moto na libre choix mpo aza nzambe azali arespecta baalliance maloba yo alobi nanga baloba ekangami esimbami endimami makilo yo ameli makilo yo ameli endimami na libre volonté na bino mais eza na baporte tokolakisa na bato oyo baza na ngambu ya baalliance négative ndenge nini bakokobima alliance négative eza suka te bato baza na baalliance wana babima po ete nzambe toyo esika oyo aza nzambe ya toute possibilité. Alléluia. ndeko nanga rosiale mbunga kiese nzambe apambola yo papa. Alléluia. Alors l'alliance négative eza alliance moko ya mabe makasi vraiment moto mosusu amoni ata mosusu ozala destiné mona d'ici 2 ans ya monene aye koprofite po asala alliance moko négative elongo na yo yango naza konsele bana na nzambe bozala bato ya kolamuka na babondeli bozala bato ya koluka nzambe kosalaka alliance na moto mpona kosala te linga okonsulte nzambe linga oluka nzambe oyoka nini oyo nzambe akoloba po ete yo okoka kosala na yango po ete soki osala alliance oyo ebengama alliance positive oyo nzambe akosepela makasi tala alliance oyo joseph asalaki na farao amisi farao ete naza na posa bana israele bavanda na gosin nzambe arespectaki yango malgré souffrance mais alobaki na alliance joseph asalaki na farao bafandaki yango bana israele nzambe arespectaki yango mais ntango bana israele baleli nzambe abisiko ngai fola ya fola bimisa bango alors moto na alliance na bisika ya mabe alors soki nane mpona nzambe nzambe aza capable. Alléluia. nzambe aza capable ya kokobimisa biso na baalliance wana baalliance positive eza malamu ekomation ya destine ya malamu ekomation ya destine ya kitoko tala sorte mosu alliance tokotanga na 1 Corinthiens
chapitre 16. Chapitre 6, verset 16. Verset 13 au 16. 1 Corinthiens 16, 6 à verset 16. Pour que tu sois dans l'alliance, que y a l'alliance. Il y a même l'alliance, on va contrôler. Mon temps soit sur la pas il y a des pour ça l'alliance là mutoyo. Papa te ndimani papa toza mo côté ndimi yango. Toza mo côté. Lima répéter malobana pour yeba. Na wana ni makata toza mo moko. Pour malobana yo tu vas la yebite. Papa toza mo côté. Yebisa toza mo moko la nini. Pour eux kabila c'est yango kana pour la likolo. Alléluia. Koza mo to ko ndima te. Il y a la sagesse. Elle se met comme moi, mais la souga la voix de l'humanité. Elle peut pas mettre de la tête. On va faire l'alliance moko sans koyeba. Mais le voilà zamba c'est ta alliance. On va faire l'alliance moko inconscient. Si on fait l'alliance moko inconscient, donc quand il y a il y a des zamba c'est ta alliance. Okasema tima kwa hiyo mwana kimalobana lobaka na ingine retire yango ya watu wana prière mwana mercredi na puissance bitu ba pasa mutu bakilwaina donc yo yote oyo nyeso ekota ke pa ngai febima. Alléluia. Amen. Alors voilà moi la yo biblia alliance négative. Kanga na mama. Vamos ler a Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6 et 16. No livro de 1 Coríntios 6 a 16. Amen. A Bíblia diz-nos: ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo só? Amen. Porque serão, disse, dois numa só carne. Bíblia diz aboe. Obeza alias négative. Babi moto nyoso ono sabala mwasi moko libanda libala. Donc nous ça le kobo si on prend mes amis bien avec bato balana bako la mutuni moko si on soki par exemple moto yo bimila ye asa engagé la monde à ténèbres. Alléluia. Donc allié directement la monde satanique asala déjà alliance moko yaoma la mwasi mosuyo lingi yaoma la mobile mosuyo lingi alopesi ya mama bite mama aposa mbongo te na aposa na tosala na biso mibale donc yebi ata nyonso osala ye aza basengage vie na yo azomema yo na monde ya ténèbre soki ozomema okamwa soki olala omoni ye soki atambola tomo motema ezobetaka na ozala ye ensemble ezala kutu olali oza wapi ozomaka mwasi wana donc osala ye alliance donc eza alliance moko alliance moko ya par sexe eza alliance moko négative donc amona ndeko na ozomondela bino makasi bandeko boyeba eke yo moto obimi na moto wana yo mwasi obimi na mobali wana donc eza deja ekobo baekobise bakokota royaume ya nzambe te baekobo bakomona bokonzi na nzambe te eza bajeze tamifone te mais bible elobi yango mais sikoyo awa yomona très dangereux bino bete moto asengeli na moto ezali agent ya diable bakomi na nani moto moko yango nazomondela bakretien bandeko babi nzambe botambola bakobanga nzambe eza alliance moko négative oyo diable asalaka effort atina bajene contre la monde ya ténèbre bakoluka baserviteur ya nzambe bakoluka baza kobanga kotambo baza kobanga nzambe bakwesa bango ezala ekomo afe basala bango alliance bamema bango na monde ya ténèbre alors eza na alliance moko négative donc yo linga omona kaka ngai naza mwasi nanga joli aleki basi nyonso na kitoko aza na badone ezi badone nyonso meme namoni aza boye aleki ye motala nga ngai ye aleki ye na molai meme namoni aza pembe liboso na nga nakoloba toujours ke ye aza pembe koleka ye meme namoni aza bokuse koleka ye nakoloba toujours ye aza molai koleka donc bomona oyo mozala wana ndako aleki na niveau nyonso po eza baliance moko négative biblia betotimela bakoma moto moko eza deja alliance moko négative alors nzambe aza nzambe abatelaka biso tokwala baliance négative te po ete alliance négative eza baliance moko ya mabe. Alléluia. malobana ezala kontrole yo akutala moto oyebi te akobatala bana na bango yeyo papa ndenge azala bana baza bana na yo meme batelefone bamama bozalaka prudent moto mosusu ase connecte na monde ya ténèbre
na sala alliance na telefone libota oyo asime na telefone alors mama boni boza bien toza bien boni mobali na biso mwana tiaza na ye bien ok abimaki ça va donc azobadala mobali na biso ozonaolaba donc ce sont des alliances négatives mpo moto abengi yo yaza maria na mobali na ye yo koza na mobali na bino biso mobali moko mwasi te papa moko mwasi mwasi moko mobali soto babotili aboni papa aza bien ok boza bien toza bien mobali na biso te alleluya donc mofa okontrole yango quelqu'un ozala azosala bainformation na telefone asilisi bona bana kobenga déjà boni bana na biso eza yango bien mais c'est bien korépondre mutu azala bana ndenge wana azala bunzambe so azala nzambe te ça veut dire que azopatie eloko moko ozolinga yo ndima mais libanda ya volonté nosanke yo yeba alleluya alleluya donc il faut être prudent ntango osolola mutu oyo na ndima nanga mpona ndima te ya sepeli abi ndenge ndimi tosele yango alleluya ndenge ndimi benge na sepeli yango donc eza baliance moko ya mabe même na kati na bofiansai na bobalani te bozosala barelation sexuelle ce sont des alliances négatives baliance wana ekopambola libota na nzambe te mais nzambe talima bolingo nzambe talima malamu oyi mama joli na mokala na josue ntango asali succès makasi nzambe ayebisa bi bana lelo natomboli nkombo na yo josue mpo nyongo nyaka epesameli yo ezalaki na babota mosusu mama joli bauti mosika te kaka na pembeni bagabaoniti ifale josue elimino babotana nyonso se déguiser balobi tokosala ndenge nini base déguise à l'ange de lumière bazwi basaba basali te bapakulamo banteba bapakulamo basali te bakaba ebele bamapa babukibuki bayepa josue babi josue toki sango makambo nzambe azosala biso tolibota na bino biso tondimi nzambe biso tolingi bino mais toye kaka mpo tosala alliance alleluya bayebaki importance ya alliance bayebaki ete alliance eza na nini force bayebaki ke soki osala alliance na bana israele bakobomaka biso ata mokolo moko te alleluya bakobomaka biso ata mokolo moko te voilà force ya alliance josue ayoki maloba na nyonso me nasepelaka na bibilia mama nakosepela totanga passage wana te na josue mama te na josue chapitre 9 ndeko aza na ndako tala chapitre 9 mobimba biso totanga na verset moko verset 15 bayebaki importance ya alliance eza na maloba kende josue nakobomaka libota na bino jamais nde josue nakosalaka bino mabe jamais eloko banda koluka yango wana yakofo mwana ténèbre eluka eza na alliance na yo nazala maloba tala mosu olaka distrait alléluia. Amen. Hein? Amen. Vamos ler a Bíblia no livro de Josué. Josué 9, versículo 15. A Bíblia diz-nos: e Josué fez a paz com eles. E fez um concerto com eles. Il conclut une alliance que lhes daria a vida. Amen. Donc souci tout ça alliance na bana Israël. Mais on fait très attention na kosalaka ba alliance na ba pante na bato oyo habité.
Alléluia. Ekoki kobebisa génération mobimba libota na yo. Ekoki kobebisa génération ya destinée ya bana na yo. Ekoki kobebisa destinée ya descendant na yo. Osala na joli. Amen. Batango Josué na vraiment alliance c'était. C'était une alliance négative. Pour ngambo moko ezaki ngambo ya Nzambe ya Josué. Mais ngambo oyo ezalaki ngambo mosusu ezalaki ngambo oyo ezalaki ete ya bato oyo bayebaki Nzambe te. Ozala mama. Amen. Soki otali chapitre 9 mobimba koyoka okotanga kokola place moko bino ezala ngai ke Josué ne consulta pas l'Éternel, alukaki Nzambe te. Voilà la foi tozala balance négative. Verset sur la base de mon Isaïe 30 verset 1er. Nous avons accumulé péché sur péché. Les soumous sur les soumous. Josué a consulté qui nous a embêtés. Voilà un homme de Dieu. Il y a donné la peine à Josué. Bible chapitre 9. Il consulta par l'Éternel. A sali alliance la bango. 3 jours après. Maman Jolie, on a rien sur la ligne. Contrôle maloba maman. Josué ça regarde vitara. Nani mazawana. Toko mama kabino sous jamais. Alliance ya maloba. Voilà le sort des alliances. Maman c'est peli. Mais 3 jours après, Josué va comprendre de nouvelles le peuple oyo. Josué leli. Basia baleli. Balobi bakamoli bosali biso. Mais lokola l'alliance salamaki. Voilà la force de l'alliance. Peut être négative ou positive. Nzambe azalaka passif. Na oyo bino conclure. Alléluia. Mais pense à Nzambe. Et ça concerne l'alliance positive. Amen. Alléluia. Amen. Mais lokola tiki moto na libre choix. alobi na so na Deutéronome abi na tia bomoi mpe kufa me nakosepelaka mingi mpona nini mama Jolie mpona bomoi. Alléluia. Amen. Mama Otas abete mpona bomoi. Amen. Mais papa sepelaki moi je ngobisa na mbongo ngobisa na mbongo te maloba kaka ngobisa na bijou maloba kabala maloba na yo. Alléluia. Amen. Tant que je sors le bon moment dit ko bila baba dit ko kila ba tomike tomike banda bana so bana ni bona la courage mingi bona toujours ni baba na so ndeko nazo ba ba kombo la bino ala tene nazo pesa bino ba mate bino nyonso nzaba pambo la bino continue ba na so ndeko bete l'évangéliste tangu fuene azali wana ko parler sur le sort des alliances. Maloba ya pamba mama Jolie. Bapesi bango dollar te. Bapesi bango livre sterling te. Kala maloba soso alobaki babito sepeli. 3 jours après Joshua yoki yango. Joshua leli. Malokola bazala ja bato oyo. Lokola bazala bato oyo bandimamaki na niveau alliance. Alléluia. Amen. Lokola baza bato bandimama na niveau alliance. Josué il fallait respecter maloba wana. Alléluia. Amen. Bato bakotaki na libota la Israël. Bakomaki bana Israël. Mais ntango Saoul azwi na okonzi oza na wana Jolie. Saoul alobi jamais fona détruire libota oyo. Saoul adétruire libota wana. Jaoul asali akendeki na ye. Saoul akufaki na ye. Nana azwi na okonzi roi David. Alléluia. Amen. Roi David ntango azwi na okonzi lokola Nzambe respecta baliance elandi na mokonzi ya roi David. Nzambe akoti makasi pendant 3 ans. David abwaka ibungula se na mabele abandi kolela abi Nzambe na ye yeba na royaume France na
boto na sengo na balamu vona sepela na balamu vona na balamu menzala uti wapi nzamba yebisa bi David eza yote eza Saul aboma liboto bagabonite akoka ko bango te po akoya alliance esalamaki ozala majoli mana salaka alliance ezaka Josué nana bagabonite Saul nana bafuta masumu David ndekola ngai luka nzambe avant o impacte alliance to osala accord na moto bato mosusu abana alliance bazalaka mayele mingi surtout bato ya mabe bato ya alliance négative bameza wana problème mote tolata na bilamba couleur mo yibeleta na semaine obeleta yo semaine prochain basali accord ya bilamba alléluia yeye torani na ye yango mama problème te bakabelo wa milayi okosomba te kosomba ya mikusa sombaka ya milayi soki aza kosa milayi na zopa so ya mokusa zopa na ngai alléluia basali accord ya kolata na basuki alléluia soki eza na bunzambe eza alliance positive mais soki nzambe aza na kati te eza alliance moko négative oyo eza géré par les démons les sorciers les magiciens bamarabout barose croatien alors wana ezala toujours pasi mpe kolela alléluia voilà il faut être sage Saül abami mais moto asalaki alliance Josué moto akafuta David wani malabili esala na majoli soki nzambe nawi yabisi nzambe soki anasala nini abi nzambe abisi fo yoka bagabonite ide bakopesa yo babipesa biso moto moko tola libota ya Saul kaka tokodiambika bango na moi makasi mpona puissance ya alliance oyo ezali négative ezalolamba toujours combien des années continue koloba donc alliance oyo eza négative pendant baza vivant banda koboma na alliance wana alléluia mpo affecte te génération koya yango na kombe ya Yesu Masiya bon basala na alliance inconscient même inconscient zambe tozokata mpo kokwesa baliance wana au nom de Jésus Christ Nazareth toboyi affecte na génération à venir David ayebaki eloko te ekoki ntango David fasepela na royauté soki kovana lokoluka nzambe ntango soki basanga na ye yo akozala te ekosala bamaluka nzambe makambo ya mutu wapi makambo ya bani ndenge nini otombango oyo na pese tosalisi commerce tokwani me tokana na fuso tosobebesa ero na yo oyo batika lokaa mbongo otiala okala ndenge wana te lokola tondimanaka na maloba ngapona yo il faut napesa mbongo na yo alléluia mpona bana maloba un jour affecté pour le pas affecté David pendant que naza vivant voilà que l'alliance négative tant naza vivant bana kodétruire l'alliance wana et puis souvent bato bana babénéficiaire ya l'alliance wana batamolili bana baflatterie moko na matam sosala alliance oyebi te ozala na problème te ngala na 10 pochette te nasalela yango de besoin na ye bala osala na yango même koyo ozwa moko ozomisela ngai kaya couleur wana il faut soma wana baferme ti ya selembao balala bela 10 pochette abi te yango ezala ya viole pi bakoma akomo mo boye comme ayama boye ayebi te donc moko na blocage moko boye mais ntango oza vivant eza ntango oyo yo kotelema otalobi yango na bato bamela bato ya mbango très attention c'est ça les alliances négatives moto aza vivant olukaka ye te oyo bakomaka kosambela eza kutu bien mpo mosambela okoma chrétien no bateke si tie abeli ba chrétien banyongeza facile non banyongo akofuta yango fofuta kutu bien ke na bopete mpo yemeli ya nzambe alleluya yango to bazoli amen makambo ezalaka makala biso nata olebaka nzambe tete wana eza nyongo olobaka ndefusaka moko na kozongisa alleluya eza maloba oyo olobaka mama bagaboniki basepela babi tukina kweto
tomene katufadi akako bibi Josué ne consulta pas l'Éternel tuna nzambe avozwa mokano lukano mina nzambe epete ozwa mokano. Alléluia. Amen. Bami na posa bisu te majoli maloma za motuya na misu na nzambe oyo nano balaka mpona koloba te surtout na telefone batia batia bafree oyo free mutu akobengana kala 5 minutes soki esili nango mama oyadi ndenge ezala nga mpenza olia yalenga elioyene ndenge nini ye aza ye yo oza yo fo babakamaka mobali na yo mpo me permettre ata mosala nzambe moko ta okoma motu moko na mwasi ya mutu ozonanga mama me mwasi ya mobali bakoma mutu moko akoma mpe bakobanga te kotombola mongongo mama mwasi ya mobali bakoma mutu moko kosilika mpe te soza kosala nzambe mpo bongo ndozolo bango oyo mama mpenza ye moso lokola sekretari eliyelenga te loba bababa mwasi na yo yo aza bokristo na kati eglise yoka mama yebaka aza pasteur to aza na ser ministère aza kozala toma kozala porte kozala évangéliste soki sena liva mosala nzambe. Alléluia. Zona sebelaka bato te babeki bakomisa basala nzambe na bakamarade awo bakamarade na yo te aza papa na yo aza mosala nzambe. Alléluia. Sola na ye na niveau ya mosala nzambe papa boni bio mesala sola papa te eza bongo te mutu osala eza kaka maloba te papa nanga mama oloba te mama otosolanga na boyono zose te. Attention surtout ya mama ya batelefone kaba kosala alias moyo ezoyeba te alias maloba eza impact makasi mais oyo ezali alias moko négatif. Écoute cher na bana Israël babaabinanga ke David asali tout possible alobi te faut épargner Mephibosheth. Alléluia. abia solo bakabaki babi lokola Joshua ndimaka koboma biso te Saul abomi biso nzambe apermettre bi David yoka oyo bango olinga sala yango mpo Joshua asalaki alliance na bango. Voilà nzambe arespecta baalliance kebala baalliance ekozala ngo négative mozali prudent te mozala na possibilité ya kobatula yango lelo mpo osala yango oyobi yango te. Alléluia. ozala majole attention na maloba obami classe esika nakoyabe baba mbongo ozwambe ntango obana osala salaire na liboso ozomiselanga alobi nini salaire ya liboso yoko ndimi yango te kata omonosa osani. Alléluia. otetika na yokala na lobalaka mpona koloba te oyo fo napesa yo mpo olobaka yo azolinga akoma na bénéfice moko ya négatif na vi na bakambu wana. Alléluia. Très attention à maloba. David fala sala yango mpo nzambe apermettre abi we fo oyo bakoloba yo sala yango azona to libota ya Saul après moyo badiembiki bango David azolela mais choix eza te à cause de quoi alliance négative bani bato yango babangisi mabota na bango mpo bakende mpo ya bato basala bango alliance bato wana bato ya molili. Alléluia. Ça marche les mots sentiment l'homme sentiment jouaka trop amonika mwana quartier na biso tomesana na koko na bango koko wana ni kombo na majoli apa fayi bakombo maviokele kola maviokele koko mokanya pamba sikoyo yo osala alliance na moto modele wana. Très attention. Alléluia. Eza alliance mosuku tobi alliance akomelanga makila maloba ni maloba mais maloba moko négatif. Alléluia majoli. Amen. anda bina pari na obota te mais sango na biso po ete ntango ye na bonzambe ayeba puissance wana nyonso ezokwea eza brisé par le nom de Jésus. Toute alliance négative, on est capable de détruire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et on a le bénéfice de la vie là haute. Et pour la bonne alliance, on a et qu'on va atteindre la génération à venir. Pour nous, ça la bonne. Que
kende na baglise luka nzambe kanga chambre no gele prière détruire alliance wana. Alléluia. Tala alliance ya malamu lola alliance ya David na Jonathan. Alléluia. Epesa na sengo epesa na motema bila ponza tala monaka ta una sepelaka ta una tangaka alliance ya David na Jonathan. Babitango bakutani wana zala nzambe babi mitema na bango esimbani mitema na bango elingani mitema na bango endimani azwi manto na ye asali ni majoli apesi David alliance des habits eza alliance positive ya bilamba lokola ya David na Saul na Jonathan apesi ye payebisi ya maloba nebi ete nzambe akomemona bokonzi. David komposalaka libota na ngai te. Alléluia. Amen. Wana eza balliance moko positive. Memi lelo bato basala bano basala nzambe aza baventilier parce que non komo ventilier fe zala mpo bavrai bazala. Alléluia. Yembe eza bijou luka nzambe revele yo oluka bango baza basomba notambola na nzambe. C'est alors que okose connecte na bango okosala une bonne alliance. Alléluia. Même seulement so majoli okopesa nzambe mais so ozopesa na mabele ya mabe sa consultation ofinga nzambe akokisaka maloba na ye te oyo nzambe akasala lone mobuka te na bamona uzalaka to balingi balonga bakabi bagroupe ya 10 biloko ke na nord biso na west bake bazongi bakuta na 18h pa nani koto mona okendeki mabele wana nouva la peine de nouva la peine eza na tina te na portugais donc mabele bazongi wana kusa otieleno obwaki yango ata un mois mais mokolo namonaka mabele malamu bango basali nini bakangani bamemani bazwi lona na bango babwaki. Sikoyo moto oyo ali koluka nzambe te ali kotanga bible te koma kozala reconnaissance nzambe nzambe alekisao place yoko okende mpozala connexion malamu po connexion eza bien. Alléluia. Connexion eza bien nzambe akosalaka na nzela ya bato mais le bonne connexion eza très bien que le mauvaise connexion. Pour la mauvaise connexion ekoya ko retarde oyo eza bénéfice pour la vie na yo oyo tona koposa la mauvaise connexion te. Une connexion au jeune prophète, na vieux prophète, Baba Jolie. C'est une là. Pourquoi? Ce sont des alliances négatives, maman. Alliances négatives. Je n'aime pas Nzambe, je n'aime prophète. Azo yo kanzambe. Nzambe azo yo balaye. Yawala babaki ne bandeli. Bato bayana osala so alliance négative. Bayana la flatterie mo mali su yo zo yebati. Ozala na mortaz. Tala vieux prophète nzambe kalobelaka nga nzambe alobiryo na yo nzambe abizona na nzala oyelaki. Très attention na maloba yo ozala moto ndimaka enemi jeune prophète na liwa mauvaise connexion mauvaise alliance asala alliance na ye alela ye nzambe abi alors obuki mibeko vient le prophète oyo azosepela bilenga lesili yango wana bato nyonso bazoya mpona bamauvaise connexion na vie na yo nzambe adevie bango au nom puissant de Jésus nzambe yo banakokutana bango te na kombo na Yesu. Alléluia. bokokutana bato bodele wana te yango nasalaka priere otongo nyonso bavieux prophète nyonso baesprit ya mensonge nzambe devie bango liboso nanga majera bato babe kokutana bango baza mosika babenga wana portugais longe muito longe bafika far away lelo banange mosika po azoyada mona eloko moko boye tototo esprit ya herode oyo bamesalakele badole obikasi bamage abi bozolaka information exacte ay mama bozolaka information exacte pour que ça aille que le quoi parce que erreur yango koadore mutu akozwa place na ye keba na baloba
kemba na maloba mais nasepela na nzambe bino ebeti te bamage bazozonga nzambe adevie bakonzela nzambe adevie bango nyonso bazoluka formation na yo bamizwila ngo te bakende kote mosusu bafaux prophète bafaux vieux prophète bakende mosika moto eza fruit ya baliance oyo azosala alliance ya Jonathan na David eza mpona kodebare soka partir ya lundi prochain le meilleure alliance alliance ya kitoko oyo amemaka moto kino ete moto abuka mbuma ya alliance baloboli alobaki tala mokonzi na David atikala ye kobosana ndako ya Jonathan te halleluya baliance positive yango wana bon baliance négative eza baliance ya mabe oyo ezobebisa bavi na biso oyo ezodétruire bavi na biso moza capable mpona kobuka mpe mpona kokwesa yango alors tokoki kotikana priere oyo boye tokobondela contre toutes les alliances négatives conscient ou inconscient ezokwela kombo na eswasia mpo eza na bana nzambe mingi baza na baeglise lelo baalliance eza réclame bango oyo les alliances eza na droit koréclame bango te eza baalliance mo batata basalaka bakoko basalaka ekende koréclame David mais David ameritaki yango te alors tokobondela toute alliance négative ekweya yango wana kozanga te lundi prochain kolanda deuxième partie alliance mpe conclusion na biso oyo tokolobela ntina na Jonathan na David tobondeli buta na nzambe na kombo na Yesu Masiya yawe na bikamwa nazokwesa puissance nyonso ya alliance négative alliance nyonso nzambe oyo oza maître te alliance nyonso nzambe oza contrôle yango te yawe tika ekolo Yesu Masiya ezala neutralize yawe ekweya na kombo na Yesu Masiya bonzambe na yo erenie bosato na yo erenie Seigneur nazobuka nazokwesa oyo nyonso nzambe eza baliance inconscient oyo moto asalaki oyo moto ayebaki te meme oyo ayebaki nzambe bato oyimaka na liance wana na kombo na Yesu Masiya nzambe na ntango oyo napusa ye epai na yo kotika bandeko aza conscient asala liance moko ayebi ndenge kobima bango te mema bango na baeglise nzambe na nzela basala nzambe babondela mpola bango afin que Seigneur babima bapesa bombo epai na lokolo afin que Seigneur quelle sera de nouvelles créatures et que faveur une bonne nouvelle alliance et qu'on va renouveler na bombo na bango na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wow.